Désormais, suivez plus de 25 chaînes de télévision de la RDC et plusieurs autres du monde. RTNC, B1, RTGA, Digital Congo, Télé 50, Kazarema TV, RTVS 1, Congo Web TV, Malebo TV, Kin Direct, Gloire TV, Kimbangu TV 1, Kimbangu TV D, Ingeta TV, Malebo News, Molière TV, Gospel Africa, Yapiso RDC, TV La Foi en Jésus, RTNC 3, RTK International et bien plus encore. Retrouvez toutes vos chaînes de télévision préférées de la RDC et du monde dans une seule boîte. Orao Télécom. Nouveau stock de décodeurs disponible. Commandez dès maintenant votre décodeur à 99$ ou 99 € pour être livré à partir du 15 mai chez vous. Pour plus d'informations, appelez 001 214 988 54 96 ou visitez www.oraotelecom.com. Orao, c'est toute l'Afrique dans une boîte. Pour le moment, il y a plus 240 chansons. On a un comme le banana, tout le monde a confié à Kala. Ba constater belé senga pena beta manzi bati batsona beta na puni 20 batu bare musu ba regreta kaka o beta kite o bo c'est que tous on a 39 titres na boro 39 titres donc tout le baction on a ça va je pense que ça va donc na moment où mutu foi ba que non si go stop mais on continue ko beta ba concert nanga o ba lobina kaka et côté zonga photo tout c'est gamoge buka kilo et côté à part ça comédie quand même vous en avez ma casse hein quand la photo buka kingo on a créé ngati ngana zande na moi talent donc ça dit talent ni ngolo ba ko taper comédie ko taper cinéma voilà donc on a moi talent donc on a franza mais stala ki mona na iko na moi normal déjà bazo proposer nga ba blog au cinéma ba to ba yoka ki album astuka mais ngana tuna jeune patron au monde qui patron pinze salier là qui si pena qui était oui Koffi Olomide jeune patron aller dans tout sur la marmignos ndinga na za Charlène Chautal boy na rêve ça ba film le jeune patron non pour noter ba film donc ba film comme théâtre mais théâtre était ba marque ba théâtre na biso vraiment té parce que quadre accord atiki musique a commis ko soutenir na ebité soka linga comme la biso producteur soka linga aider biso na ndenge donc comprendre parce que franchement nga pena so ba télémisi nga na batu o batu na bango ba bi et c'est le grand mopa wa tiki musique a commis ko beta ba concert yo za na posa atika beta ka ba nga na loba te nga na posa quadra ko ayemba parce que eza ba musique moko boye to si ça ba stress ba nini tala souci fort vie yebisa biso comme producteur tonini po biso soto na ba rêve ngo kaka. Bon, yo ça na fanatisme mais moi je pense que nga l'anticiper question pour na lobake tête na yende et calé sur le plan composition comme ça tout yeba yango na sugisiona. Donc na moni Charlène à comprendre l'été. Na moment moroté jour moroté na lobake na tiki musique. Phrase on a tika musique c'est le moment monene c'est grave. Na lobby que na ostala susu album te. Ba mystère be ba beta ka mingi bana album même sur 2 3 4 so na benetanga kombo ikoma polémique mais baza ba star minene album c'est bon na de 240 chansons donc faut qu'il ne pas avoir le tumba lelo pour mettre boulé à kufa na 1000 chants te muta 1000 chants à cause à la pété ça là quand bref tout ces instants ngani lo bakaka parler pour na répondre à Charlène que na tiki musique était na bano betaka kaka na bano kendaka pe kaka studio lemsu album a Cindy na ozana na studio na oyemba pe na kat lemsu album lemsu fera bina na oyemba lemsu yo bali baselo nzembo ko bali na oselo single na kesi yo single mais album te ya banzembo stika so na ostala album et za ba chanson inédite te oyebi bien chanson inédite ba chanson onengo zala oyebi bien onangote aux surprise album on est dans la carte voilà ce que vous allez me dire que on a go refaire banzima journal idée les nous go bandela nzima nyara cause tu vois on a des chansons inédites donc na zakaka la musique na yemba kaka na go zala stiko producteur et musicien et chanteur c'est-à-dire nous a toujours dans la label Koffi Central
Et puis, on sait l'album à Batou, si jamais Batou va fabriquer ce bail, on sait jamais Batou va héritier. Parce que Belé, on arrive à Batou va Rafat, DJ Rafat, Batou là-bas, de Bordeaux, Batou va Barbara Kambatamine, Barbara Kanam, comment Claudia Bakissa, Bastara Fiona, Pachanga, Patience, pourquoi pas. Donc, on a un mais donc on a un chanteur, mais on a Bakisti producteur. Donc on a aidé Batou, des jeunes pour Bastara Babissa là-bas. Vous pouvez produire Karmapa, Wazekwa. Sous producteur, il y a un artiste qui est producteur. Ce que nous avons bien, pourquoi pas. On a le boulot, c'est la profession, c'est le professionnalisme. Oyo Tangi, le qui bangote. Oyo Tangi. Pour la 4e fois, on va nous bénéficier. Je suis un artiste, je suis un artiste. On a noté. Les artistes, moi, je ne pas si par rapport à Kofi. On a yé. Pose à la Kofi. C'est quoi, on a yé, mais ce qu'il faut tout naïe. Au juste Kofi, à Salayo, Ndine. À expliquer naïo. Mais nous avons naï, nous avons affaire, na mutu, mogote. On a vendu la cana boulaga, qui a boukana lokolo, à quoi y a l'état, pour se l'établir. T'es un gaz en Haïti. Donc, on a une affaire. Donc, surtout, nous avons que c'est mon évité, moi, je n'ai pas pour inviter. Donc, nous avons juste deux. Nous avons dit que nous avons si nous avons enveloppe, si nous avons la TV, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que non, tanga bakombo. Est-ce que tu ne dis pas papa wem? Pourquoi la tanga kombo? Ngana lingina tanga sko bakombo. Question. Pourquoi na tanga la télévision na sensibiliser blogo ya privé et outi na motema. Na sala yonte pona ba caméra. Na sala yonte pona loba na mission na sala yonte pona motema na moko na moyo ki album mo ezaki toko ndeko na ngai suka yoki ayoka pe plaisir aza mutu pe aza pe surtout artiste to ba mélomane. Donc les étaient pona ya loba na TV comment suka faire ce ni non. Peut-être le recoute un artiste moko tout na ye akoye bisayo. Est-ce que bazon c'est la réponse que bazu yango? Natini bango bazwiko, natini bango bazwi, natini bazwi. Non, réponse qui est commis. Réponse qui va passer, on se tindiri mutu, moi parfait. Attends, réponse. Merci. Merci Zala. Accusé de réception. C'est un nègre qui va nous lire, c'est ma fille de réception exacte. Et c'est le route dans mon thème et puis c'est bon. Quadraco Raman, très intelligent, trop malin. Merci à toi Quadraco Raman. Kofi Confort, ton autre la clip on est au salam mawatro. Babambi pancarte mabanga. Ba télémission na car au télémité babambi mabanga. Vous allez nous expliquer nin à travers cet concept. Jalousie Zamabe. Monté Mamabe Zamabe. Au moins il y a problème sur le Congo. Ils étaient kozanga kwanga, kozanga banzela, kozanga bamwinda kurainga, bien sûr, kozanga mai. Problème sur le mutima na biso ba congolais des Zamabe. Tous les bateaux, surtout que les candidats n'ont pas de nulle part. C'est rare que les la nationalité congolaise. Mais les Congolais, les Français, les Belges, les Portugais, les Congolais. Mais c'est rare que les Congolais comme Congolais pour nous monter à ma pays. Tous les bateaux n'ont évité. Dans le Bagabor, on a wake up. Toi, on a l'IFELO. Toi, on a le système à l'IFELO. Moto là. Métro Zikate. Proposition des années. Tout diminué dans le locuta. Dans l'internet. C'est-à-dire que tout la mouki, et c'est un gars a déformé Moutou, a tué Moutou, a Moutou, a Makola, a Sangisiango, ou a humilié Moutou. Mais au plaisir, nous avons humilié Moutou. C'est-à-dire que nous avons l'État, nous avons la moi, police d'internet. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, au fond, pour baoye bayote pour nous finir moninga ko caricaturer tali babilo ko na par exemple c'est comme ça que nga na ça anti internet nga ilo ko na te na ninga ba ki congolais c'est pas la peine les ali mawa nous sommes la honte de l'internet nous les congolais mutema mabe mutema lokuta mutema muyibi to reproche au gouvernement c'est libre bisto mo ko na kati ya mutu na biso photo nettoyer. 39 titres. Vous assurez que l'album Oyo, c'est la fureur, que l'album Nyo Sala. Ezali, c'est la fureur, que l'album Nyo Sala. Dans le moment Oyo, Papa Griffo Vandiwana, 7e jour album Bimi. Tous on a 21 000 CD vendus.
non pas na CD $1 mais na CD 20 €. Ozomona bato bakomotekela bato na ba 40 na ba $50. Na moment tozoloba Papa Griff artiste na yo ya mboka na yo ya Congo numéro 1 na iTunes na musique du monde numéro 1. Na moment où tozoloba bana musique ya Congo ebanda tuna ba expert ba website na 5 jours nzimbo komona ngo ekoti te 200 000 vues 200 000 na sisi nante nazo démontrer yo 200 000 vues au moins lelo to comme na ba instrument oyo ya ko mesurer et ça la firere pour ya kine zalaka ah sali weste abo siko référence ezali na moment tozoloba artiste ya mboka na yo azali numéro 15 na monde entier sur iTunes. Collègue on est athée. Donc c'est-à-dire nous sommes vraiment tranquille. Mutu oya oyoka selfie pe abuninganite oya olaksangai. Kawa photo. Bugo kigo. On fait comme OK. Écoutez, question na ngeza yango wana. Ekotaki na plan nini te? Non, non, lui m'a ma plan. Ekotaki wapi te? Oh, mais ça dit makamu yena oya ba plan. Nini? Nini yango ekotaki te? Ekoti te. Te na question wana na sungi okaka nini yango ekotaki te? Ya lobi ekoti te. Donc veut dire il fallait ekota. Mais sikoyo na cri wala lenda zobeta. Na pesa réponse. Bi ekoti te. Ekoti yaki match Real de Madrid. Barça. Obe ba le comment ki ligne ngoyo ba le seconda mu libanda ndambo kati. Oh yozo fente nani. Oh nga elo ça omoni elo ngo yango caméra les gabo. Omoni oh yango fait kota. Non, toute une question importante. Omoni Papa Griff nga na personnage public. Je ne m'appartiens pas. J'appartiens au public. Mutu news tout oya talaka mamunanga. Mutu news tout talaka kofininga salaka. Est normal que a interpréter makamunanga na ndenge na ye. Est pendant normal que mutu na mutu a boulé que likambo kofi lobby sûrement ezaka kaboye. Caméra leka boye. Ndeni yo komo diriger caméra na ndenge na yo. On a professionnel la caméra. Oui, j'ai mis là. Mais invité non. Oui. Ah, voilà. On invité Mitterrand, invité nga. Voilà. Mitterrand ko tina kwani. Mitterrand vrai. Na mission tina kwani. Vrai. Tene mission de tina kwani. To boy ngo barankine. C'est vrai. Na goza rankine été nous sommes des collègues sur le plan détastique mais les missions yo na ça n'a besoin les grammes au pao pour un album il y a 13e apôtre. Mais Mitterrand vrai. Bref, na continuer réponse là qui t'a micro moi dimi. Ah. Hello, tu peux caméra battre mon rang. Ça va. Bon, ça c'est bon. Tu vas respecter. Muto news to toza na droit. Azwa makamunanga na ndenge na ye. Po toza 70 millions de Congolais, 70 millions de Congolais. Mutu na mutu azo comprendre mama kofi na ndenge na ye. Mais tant que telle interprétation na yo. Olobi ka pona ngai atie 3F donc elingo ba boy lo ba ke selon ngai de ba lo bagana tena évangile selon boy zalanda honnêteté intellectuelle ya loba selon ngai elingo lo ba boy il faut pas faire croire na batuke yonde bible yonde nzambe yonde obunga kate yonde ibina mutu mais c'est quoi vérité ya eloko mutu astali ezalaka na mutu asali balobaga bakostela likambo na mutu yo akufi o azomona tout à koloba lisusu te mutu azo vivre ata bomai mutu soki na tribunal mso bagozo se parler ba quitter donc il faut bato bazo interpréter makambo ça me fait plaisir ngezo texanga bamutu na méthode bamutu na humour bamutu na bandenge belé il faut batunaka mokolo bo ngi soko tunanga ekotité c'est-à-dire ngai il fallait batia biso bi na match wana yakiri na selango lelo est-ce que bigo zokosta ngana cause na ko sa TVT c'est que yo after ngozolo baboye d'abord na ko porter plainte na ko porter plainte ba bien imputation dommageable voilà na ko porter plainte c'est calomnieuse parce que okoki ko prouver te na ko ça ngana zo prouver ko zokosa so ezaki na match à Barça le ngasi sa phrase na match à Barça so ezaki na match à Léopard le ngasi sa match à Léopard na tia ngo pena na bota la match biwana fallait ko ta contre biso mais
et ce qui est la ligne arbitre par le bique écoutite na sengo wana écoutite mais sans bi sans que tanga bi na lo ba ka bi écoutite yoka selfie de bi écoutite na lo ba bon yoka ngalo il faut se mettre on user expert à ma musique na ndule il faut net boyer boro ya document il faut se mango yoka après au salle émission il faut tomba oyoka faut zala nango kolinga to yoka ndamu na bar na makelele bat bazolo baloba na ba transporter vanda calme nga tambola na 12 cylindres contact ouais contact ya na transcoté mais na rokota pour na vérifier ndeni mbogi zo souffrir pour na sa gouvernement na 12 cylindres ozo yoka calmement après ça il faut analyse na yo ba critique objective. Non, sur le plan musical Koffi Olomide Quadraco Raman critique ezate na ngeka na yeba tina ekotité le roi yo moko expliquer yango na ndengo expliquer yango population peut comprendre yango na ndenge ba moni petit na ngai fabriquer ça c'est bord na yeti ngombia danger Yamado ikomaki ti yo bakangai siko Yamado mutu musu a comprendre na na ndenge nini ezelo kama beta ezaka ambiance kaka dance kaka netika ekotité mutu nyonso alingi yango kota na internet mutu nyonso tuka ka boy mundele mu c'est dit mabe moko ezate ndeni yo prouver que ezate que bi ekotité au prouver neni pour na yoki kama match té fallait sur le balika manini ya sexe pour mutema no kita non il faut bon place no ka sexe ekotité yo ka yo ndako ya ndako selo te be kota kite na kata ndako na bango moni mabulu so bien bimi pa ya Charlène donc tu vois mais o ya ngai collabore na ngai ezali que bi na match wana ekota kite to zonga mwa mokie oyebi nzembo moko atobuka bakiti bamesa basanye pa bon oyebi parti yango na hivi partant mais ero na minute moye ezali ekimi tobuka bakiti basanye epanza na swesani do wana ya mamususu non ezaka ba pepre yango na linga na bon ça va le gros au tiki koto na y a pas de problème question nga retourna cité wana question nga retourna les grands mopao siko pona concert officiel ya album ya 13e apôtre siko donc ezaka concert officiel oui bah tu nous surtout bah tu nous mets dans aussi côté c'est comme attends album il y a une semaine quand une semaine à Pamba et comme il y a moi 3 mois mais une semaine à Pamba donc tu nous attends tu organises bien tout ça là bah tu vas y bana banzembo écoute à côté na banzembo et tu vois au bureau fait qu'il en a Canada on a même on a pas CD il faut que tu en États-Unis donc vraiment bah tu vas y au Canada banzembo tu me peux ça fin novembre en tout cas pas avant fin novembre bon on beta bali banda mboka mais on a qui ça na mboka na ngai donc vraiment tous les noms qui album peine côte à côte à Batubi et puis bon tout sali ma solo à concert on sait nini européen sa jeunesse montante pour na niveau oyokomi yo sala dernier album oyo ya ndenge otu goloba conseil ni européen sa jeunesse montante pour un modèle d'abord jeunesse il faut ils à la solo sauter ils à la envieux c'est-à-dire la Monica Carabie quoi de la Zoleka, fallait à Zoleka, et puis s'exprime ma bête, c'est pas bon. La vie malembe. Nga Koffi na ndimatike, na goza pena bakiti ya boye na libanda. Na goza na décor boye na mur, bato batia ka stima à placer à tie couleur na ndimakate. Na ndimakate. On comprend donc vie eza malembe vie batonga rango, brique par brique. Et là, comme vous allez là, je n'ai pas moi le côté malocoso, motema moto, baningo koma. Et puis, humilité zate, baningo ndimate. Tant que vous avez exemple place boye, ndima. Mikiti stazala na humilité vous longola yo eloko mokote. Donc nous surtout gagner au bana. Mais na profiter quand même l'antenne yo caméra boye, makambo important. Ba te belé balele lingai CD 40-50 $. Batoma tongi bazo assumer pas na biso na $20 na prix de gros. Au lieu de 25 à 30, ils ont commencé na 40 ba 50 bazo lele la ngai. C'est comme ça que ngai na linga bato, na linga public na ngai na linga ba ami. Na sala opération moko na sala opération moko samedi dimanche na 5 sur 5 na Saint James Hall. Na sala opération moko CD $20 na motu nyonso tout. Donc ba particulier ba so mo na prix ba grossiste.
bato basombaka mpo batekela bato parce que na lingi te bato bazanga album kaka mpo bazoluka mbongo ya trop bato bakanisaka ekofi nga natekanga kaka $20 yaki prix de gros mais sikoyo na obligé nazala wana nga moko samedi dimanche de midi à 22h nani kuna osombi olingi signature na signele yo olingi mpe photo tokangi no mwa selfie na cadre de parce que public na nga ndenge tesalanga donc nakolinga te bakanisaka ngai naza méchant natiela bango CD $50 natianga na prix moko ya bien donc CD $20 samedi na dimanche oyo de 12h à 21h na St. James Hall na Oshwe. Moment que exagéré peu prix baninga bazoteka na ba $1 ba $5 moment que yo poke musika trop o eza kofi car pose à la kofi tout le monde Afrique du Sud tout le monde Malawi tout le monde Lesotho tout le monde Éthiopie soko lobi na muta Congo akini question ezalaka mboka ba kofi on le maman muso benga maman na mari ora bana ni belé yo bimaka do so batuna bango ba député ba ya bango tukoloba hein donc Congo Koffi Olomide batuna ningwana voilà na futur o envisageaka nini bana nga bazala bien bazala très bien ba malade de la société Afrique et comme pays bazala déjà bien pour na moni parler ko no beti St. James Rolls bazala bébét donc na lingi l'air bako la base bato moko honnête bato moko travailleur bato moko intelligent bato moko moté malamu donc souci na ngeza wana souci na nga musu munene ya Afrique comme mboka ba frontière longwa bandeli comme ndenge Europe comme ka mboka moko baba no benga biso nyusu ka ba africain on a rêve na nga yango wana donc ngai ngoli comme bon na ebité on a fait heureux donc voilà bana bazala bien c'est bon bato moko ba otoye bisanga balanda ki yo na émission moko que le lot sozate to souhaité que parler na yo muto famille a profiter na ngote net tu fais Johnny ko yo parler na yo so kufi muto zongo vie na yo na roti que la paix musu na famille hein te lo ba no balanda zoye lo ba ke bilo ko sala nazaka na 3 palins ya monga fula wana za ya mama griffe moi na ngali bosa moi aussi nazana bango ba do c'est mot pas ba Timothée c'est mot pas ba Pao c'est mot pas odini zala kombo na bango nazo salia bango ya bango ferme bolite non à part forme déjà bazwara ferme nde na otikela bango ndaku ya nani moko ya mwana moko mususu ya mwana moko mususu ya mama na bango 4e nde ya famille mama na bana basombelaka ye ndaku na ye ntango ozo vivre ya za mutu héritage te osombeli be ya ye atie mère na ye basere na ye bacousine bavandaka déjà kuna nasi nasomi nazotonga donc ezaloka parolier ya bandako. Non mais avant ça, les gars, il faut ça parler. Il fait ça la mabouille, il faut ça la mabouille, il faut ça la mabouille. Bon, bref, donc Nazaka logo là yo, ni banda ko nous ba mama griffe na mama sap, c'est facile. Ngape mama sap na pas ma griffe ya bana ngape ba onde pa. Donc ndemo ça dit mukolo mona papa moko ya bota bana na ye, alobi ke biloko na ye ya ba camarade, ya ba grand frère, ya ba oncle, oyo la sangai. Cameraman, les deux bisous soit pour soit toute la bana ngo. Na moni oya simbi guitare, St. James. Te onande boss. Del Pirlo Mourinho. Del Pirlo. Voilà. Ah voilà. Est-ce que là on a dama? On a dit chinois ba ko tu on nous dama ngo mo na a journal ba ndo dama ngote. Na tsela ga ina mo kontiti. Bomba la tout so zuga hotel na ole. Na nga petro tenga fumba madesu makoso na tondi na lali. Na moni na guitare, vous proposez aux envisager un jour à remplacer sur le plan musical. Non non, photo na bango bagene mo vacances aux États-Unis, bakanga en États-Unis, on moni ba teni wana. Donc bagene États-Unis ba sel na bango photo, a guitare on zakina wana na studio, a simbini kaka. Sugi ya comme musicien, na oloba oui, mais pas na Congo. On a St. James Hall, Boro Sikebimi St. James Hall yewana. Kolo, il y a salle de spectacle, studio, il y a un restaurant, boutique, une chambre, likolo, il bon, oui, moi c'est. Didiston Nike. Classe au kit, tu vas ni l'autre, on a eu. Yo zarano na rien, mais on le gêne pas. Un gêne pas tout que plaire. 45 dB. C'est-à-dire frontière, il y a l'IWA. 300 milliards d'années avant Kokaï. Frontière, il y a l'IWA expliquant très bien. Vieux boula. Non, quand on fait vieux boula. Ah, ok. Bato baki na makanji logi na ba calmer netobi mikolo na nzemo ba bi calmer tempo soki na 13 na poto mona so ma disque oyoka
babi bina calmer tempo. C'est bon. On va faire un logo l'équipe, c'est votre on vivre c'est bien. On a via magam nango. Via la ça dit que ouais. Na conception oyo vraiment na landa kio na karibu c'était bon. Mais na mon numéro le gars là qui fait Jésus Maël. Oh, il ne fallait à la place à Jésus à l'épouse. Bon. On a ce que moi c'est que moi on est juste que moi ba idéologie nanga. Naza obligé te ka idéologie nanga na yo écoute na ekokala. Non, écoute na te. Car pour honorer Jésus pour 13e apôtre yo za la parmi ba apôtre wana. Non, photo à Jésus de fallait za l'épouse. Mon yango te. Na mboka na yo papa griffe. Il faut beta maboko lelo. Artiste soi-disant chrétien bazala na artiste nyo surtout bala bana wendo tina Fabregas premier artiste abulata Jésus na yena fochette Koffi Olomide bana mai tu bala keja kati suki bien eti okati boya ha makwala longoni atika photo na yemo na pochette maquillage banini batie ba phase ba or banini menga na pochette nanga banda wendo tina Fabro Central Fabregas petina nga premier artiste congolais oya bouleki atiaye na Yesu betela ngo maboko non to betela ngo maboko parce que honorer Nzambe c'est déjà quelque chose de bon sikoyo musique religieuse album wana obanango quand musique religieuse ona moni na titre moko wana yembele Nzambe ozokota na église oui album nango obanango quand on a eu un album. On a un moment na kati album oyo. Ezaka ndimo oyo comme la 13e apôtre. Donc voilà. Population congolaise de Zolandao ceux qui n'a posé question mon soutien yomo pour le belango. Non c'est bon pour nga ça va. So question ali otunika. So les até ça va. Obeti bani na moni chapeau le grand mopao on a comme na monani t-shirt. Ouais. T-shirt c'est quoi? T-shirt on a là. Comme rango. Na bisouti baboro tellement belle na bisouti bon tali o mona ka kombo suko tani no ka ngona yango na ensemble so tani tout un monde la forme tout tanga kaka Miyake bongo pati te mais oh mais Miyake ize Miyake na pati hein dégradé ndo ile mutu moko jour moko assez commentaire exaté félicitations Quadraco sa caméra sa caméra sa caméra Zéana revend bien HP Poussani hein Rolex félicitations Quadraco Raman félicitations libre tu la forme et tout lingo nunate secret années secret za muté malamu muté ma musala ya wede batu tanga nombre batu ngana bimisi bato balegi pembena yo moko tangana na kutanga na ko aussi sa émission ta na aussi sa émission ta voilà donc non tanga ça sert à rien bato botala bayebi na bana par ko kababa nzemo nanga oyebi stalista bato e fula bato lelo na ostala ngamo voilà nzambe mo otala loboko onyo surtout nga na za yo surtout na za na ngoza nzambe rien d'autre yo za lokola nganta forma ngati ona forma onani nandule non c'est-à-dire koyoka kaka ba Los Nikelos ba Vierochero ba Bantu de la capitale ba zebele ba viona kala ba obeta non koyoka yo tika kaka mo eloko mo na kati Tabulei Los Nikelos ba Bantu de la capitale mano ba mo pene belé ba violo mbope ba violo ba vie justice viona et puis ce qui l'état ko kanisa eti posa souffrant viona ngala kina ngilongo te andima vraiment akita na kunene na yaya ayemangobila natikali 0 natikali mambo kompamba nzembo esilaka te ça fait soki 24 ans ce combien na yebi sauté nzembo na soka ebeti mututu azalaka première fois simba micro zalaka na orchestre nini nga nazala jamais musicien orchestre nazali nga universitaire nazalaki na kolinga musique trop biso tout toki ba fanatique ba tuzaina ya bazaiko et puis voilà nga idole na nga na zaiko zaka vie voloko ya wana stengi avant na beta nzimo na nga suka to imba nae to imbi pe nae do na rapena donc fanatique ba tout ba fanatique nae ba iluza mbambe ya banini donc voilà nga ki musicien te na bano sala stikoyo
nzonzi so na vacances na uti poto asali nzemo samba samba na bengi va viva viewe magi vie moto za nitro na bengi viva orchestre na tout ça et le vous avez sous-traité ça m'a amené bela au sala on a trop nang bonga pe na za ko bela tel album bo 39 chants donc na benga ba Zergo Star ba vie bozi sou mutu mo fana pese merci ba njoli ndimo na tu akala na vie wana yimba na kati ba janana ba no kuwa ku ba pepe feli ba popolipo ba vie mo zo bita basta zaiko ba pius vie ba pius ba Mary Jo ba Juma kufa Joyisa kufa fuzalo yebi matu ba idanga na baby ba nina ngwana to stali yango epiti osala nzema senza malu senza na nibo oyo kangaka mokili donc na accompagnement vive la musique donc voilà ça ne reste que musique orchestre beta ba conseiller ba nene ba nzonzi na studio d'abord avant na banana ba asso zema liboso na réussi à asso chéri mon amour tu es parti pour toujours vers d'autres cieux au début on a bastango ndam voilà et l'ormo yelingai en réalité avant aussi cet album oyo fala ko yemba pe c'est-à-dire JB Koto Wera Koto yo na kati c'est ça la vraie hein ne bandeli to yemba te to banoyi manga mala moto répéter neni to répéter te Dieu anande to lobi boye bat ba ko se plan ngo fort sur le compte des allées qui n'a produire bino ko salango na l'est JB na l'est Wera sur la réalité ngana problème ta tini la bon message boyo ginenge kolo forma lobia donc nabiki bosse kana parler mais bosse ma ya kolo forma série baste kandeni ngana lobiki naza producteur c'est pour le bosse la reko ko futa biso te oh bon la reloba en tout cas ce que ça na ndaku wana te ko lobate so pe na poche wana te e ko lobate mais so ça na poche moi poche ya otaliga matata mponyo la relobi non la preuve na mona ba pesa ba fei tostini que on dit robeta oh nazo robeta TV ko so la réalité ba lui to beta na betiti oh te caméra yaga zo ngapena très bien yaga zo ngapena yo tuna question na pesa réponse na poser les sous question ngana tia mukua yo na libérer parti na yo JB na libérer parti na ye Wera parti na ye ce qui peut coproducteur me soit royer au déranger est-ce que vous êtes d'accord? Nous sommes déjà d'accord. Mais on peut s'en aller avant. Cachez-nous comme dans le monde, on peut la caméra, cacher la caméra. Donc, on peut la caméra. Vraiment, c'est la caméra. Quadra Koraman, grand artiste Sambo Anabiso, félicitations. Très posé, très intelligent. Donc, c'est bon, tout s'est pelé à trop. Merci à trop, Kofi Olomide. Moi, je pense que c'est la ouverture au concert officiel. Il y a CD. On a rappelé samedi et dimanche. Moule beta, tu es beta, banakini, bananjili, matete, lemba, partout. $20. On a pu communiquer les lots dans l'émission, il y a Papa, Griff. Donc $20 aux abords pour boire histoire de musique qui n'a pas de donc, pour les sociétés, les grossistes, si vous ratez, lundi, mardi, mercredi, on n'a pas de grossistes, victoire. Mais pendant 5 sur 5, on a commis Saint James Hall, Saint James comme moi, donc de midi à 21h, samedi, dimanche, binonos boya, $20, si vous pouvez une photo, tu peux une photo. Si vous pouvez une signaler, mais $20 kaka. Primo on a pas grossiste. Activité culturelle na place wana ego bandakan shautango longa ko anticiper ngana kando ndio ko na suka ngana ibisa grand po asela biso mwelo mugu na ninga dida yo ebikandiza c'est petit ça moi public na voilà Ngulingelo ni ya kizengi ala kisanga miner jamais atana kizenge Ngulingelo ni ya kizengi ala kisanga miner jamais atana mimele Ato bombi sekele suka se bato baya kwebangoye Yoko makilau koko sabalwanya sialo yoko makilau zenga bilengema Yoko makilau kizenga bilengema Yoko makilau kizenga bilengema
bolingo elongi ya kizengi kisango miner jamais atana jumele ata bomi sekele suka se bato baya kweba yango yoko koma kilau kotosa balwani asi alobi yoko koma kilau kizenga bilengima yoko koma kilau kizenga bilengima yoko koma kilau kizenga bilengima mama Mourinho misoka via elengi na yetenga liboma Maman Saint-James, mon merveilleux amour, elengi na yetenga kao. Tika mon à l'école à seul exercice à lecture. Tika mon à l'école à seul exercice à calcul. Avant d'effacer les tableaux à te voir, souviens-toi na boucherie, ce cause des os vient de sourire carnassier. Sourire carnivore. Elengi panzinga gardeye. Elengi panzinga gardeye. Elengi fente na fongoli. Tomate sopani yambuma. Elengi panzinga gardeye. Elengi panzinga gardeye. Elengi panzinga gardeye. Elengi fente na fongoli. Tomate sopani yambuma. Tomate sopani yamboma. Oh chérie moto. Tomate sopani yamboma. Sopani sopana no nzembo. Mais somba CBT, on va faire combat le bomango. Combat chanson. Comment nzembo yo ezali chérie moto. Chérie moto. Azobeta histoire chérie. Beauté leka. Ya mama là-bas. Beauté et leka. Sikoyo batu bayibika ke soleil et la mukana est et là la gana ouest. Siko jour wana mer azalaka na Japon. Japon ezalaka na est ya mokili. Siko soleil tonga moni mer na Japon kolula mer eleki, c'est-à-dire aboyi na ekozonga na ouest, abia kolala nika na est wana kana siko bato baka na États-Unis na ouest na bakiba bazo comprendre ndeni butu na biso zo yakaka te moi kaka. Voilà. Sikoyo problème ndezaki yango wana. Siko ba comprendre te ndenge nini na bakiba na États-Unis. Donc ça dit baga na butu moye ete. Or moye bande mona ki mer ronzo espionner Cameroun là au conquérant na ngo benani na. Seria moto. Seria moto, ah seria moto. Seria moto. Seria moto. Seria moto. Seria moto. Seria moto, ah seria moto. Mama Mourinho, misoka via, elengi na yetenga kao, elengi panzinga gabe, elengi panzinga gabe. Et le gospel singa zo ganga tazo mana douceur mais plaisir. Félicitations Quadraco Raman. Kombo balobaka ke réparateur de cœur brisé pamba. Ya wana moni bato ba ina mo histoire na bango abracadabrante. Au 666 de ministre de la bête. D'abord avant ko sa foza ka moi mayeli. Po ba bilo mususu comme mena loyingi na baganda na ba terrasse. On zo ko sa tomate mais tomate te. On koyi 1000 francs. Au mélange même sous 20. On dépense rien. Au lango comme lo basiko. Au moins la genèse de la création, Nzamba Salahi Moutou, le 6e jour. Donc, chiffre ya Moutou, les années 6. Salaki Nyama, le 5e jour. Clip nango quand? Clip Yanine. Yanzembo. Ezaliwa. Ezalaka déjà. Oh, c'est pas pro. Ils ont les gars déjà. Ils ont pro numéro 1 à iTunes. Yeah. Clip de Somo. Bouka Malala, on a un symposium. Ah non, non, non. La professeure a félicité Cindy le cœur. Vous appelez Malala to Mamel. Mon is comme Makamoto Bano. Makamoka Yangoana. Vraiment. Pourquoi il y a là, il y a là, Moussous. Pourquoi il y a là, il y a là, Moussous. Oh, Nini. Yo mo ko le bango faut que ça faut amailler. Ngana bi ko za amailler. Yozali rêve, oui, comme une des réels. Ça ne suffirait pas même si je te fais le ciel. Beauté na yo,
phénomène sans pareil. Esthéticien va sceller, il va symposium. Merci Quadra Koraman, félicitations. Nous avons rappelé à la population congolaise, c'est samedi, donc de 9h de 12h à 21h, 12h à 21h, samedi à dimanche, où Rosanga a raté l'occasion, il y a $20. Tant que vous pas producteur Mawatro. Quadra Koraman, Kofi Olomide, merci, félicitations. Landu et puis population balandu attentivement. Mais deuxième mot, vous Kundolawana. Na sentir que c'est un abandon le bagage de l'accès au champ mais tant qu'il était tant qu'il va vendre paix à l'âme de Kesser on a master voilà paix à son âme. Ah vraiment merci na reconnaissance toi na on a master on va tout ba ebi tout ça là on bébélé ndimi que ndinga abandon le bagage à l'accès au champ pour l'accès ngapi mabeka le kum na it tala na mutonga la balaxé ya komi moi boy ils ont comme là sogi m balaxé na ils ont gravité ku felita Quadra Koraman nazo mono linguiste ba problème na batuté hein dans lobby boy bimisala nga bande mo nga nazo finga mutu nazo luka mutu problème au mona ibele ya bato bazo luka koloba loba kofike bango nde ba lukila nga problème mais problème teni mutu ko empêcher nga tala banzema bien. Merci à trop Quadra Koraman to sepeli na émission on a resté sepeli si batu trop na pesi batu tout au bazo tala biso mbo théâtre na pesi ba autorité nyons tout chef de l'état maman Olive Lembe na profité pe na côté sa dossier na maman ya bana yoza maman na biso président de la République yoza père na biso nous sommes des collègues sur le plan d'étatique yoza chef de l'état na sa père d'état donc yoza sala kaka mawa coordonnerie ya chaussure ou esto nazo lela na ba télévision na ba internet tala papa griffe nengazo plagiat et beau soutenir nga na musala coordonnerie au sala bien na bo santé papa na biso Adolphe Muzito mfumu pa kimankulu fumu dimbi fumu wata le vieux Pius Mwabilumba yo pourquoi pas vieux André Kimbuta ba autorité nyonso excellence le zolo bambi ba condition tout na pesi bino mbote le PDG Franck Malanda na pesi mbote Charlène nous on ba tropé sa mbote kozanga te quand même ngala na batu pina mingi na opesa 4 personnes na pesi mbote na petite sœur na ngamoko Jenny Chautange na pesi mbote na Rachel Mukuna Betty Mukuna na bosanité papier ambassadeur grand mopa yeyo papier ambassadeur donc bien so ba gros bisous Papito là c'est very strong donc batu nyonso bazolanda biso na pesi mbote trop le grand mopa zana liloba suka besoin batu opesa bambote non na pesi ka famille Charlène mbote donc bande gonaye ba sœur naye famille Chautal na pesi bango tout mbote hein famille pour première fois ya ba petit abonné na bana luka pour passer l'émission ya Kofi Show donc petit so penza libre à contacter biso un profil pendant ya ko faire l'émission Kofi Show anaye so pendant temps donc la petit abonné na bana ina besoin na bango histoire à licence pour la za moi na yote azana libre to solo là histoire à licence ah le droit au solo là c'est bon merci à toi corps d'accord ça c'est un moto signé contrat so vous avez un contrat mais so un contrat est bon non formation congolais est libre droit de formation si ndi pa ya boete o ba former na ba jowana mais lelo aleka bango ça va merci à toi le grand mopao ndemo pe na Rose Bastindi à côté na mouvement merci Cindy Leker on dirait yo po pesa ke pa batu te que c'est aller la embana pesa te embana ya nzembo ndé ya bien te ah na yembeli nzembo yo lari non ya linga ki fois Cindy aloba yango ke le mono na TV zo yemba yo bitinga za collègue Jackson tant père na ya ga luka ngai nde mbane mtemba collègue Jacob Quadra Koraman merci à trop félicitations à suivre na bagarabou. Merci à toi Banka Akini Banka SFA figure emblématique pas à Mopandi. Donc to pesti batunyo tumbote je pense que vous sepez une émission oyo Borolanda on a plusieurs chaînes na bagarabou à suivre tout comme na Souka les grands mopao tout comme na Souka donc moi je pense que tout est bon boulot. Vraiment merci à toi papa vous moi façon moi vivanga nous avons l'impression moi deuxième degré premier degré non yaka. Donc oui encore on a parlé tout ça les bords bien parce que bord tout ça pour ngana hote tout ça pour na ba famille bato bana msuba ma maladie dans un hôpital msuba situation basa isolé ba msuba na bango ba tromper bango ba kangi bilo ba ki pa ndeko na bango bazo rezinoka libali wana donc pour na bango tout ça le monde tout ba mbote na mbote na famille Charlène
parce que utangi batutu utangi famille a été nenga zawana azaba na belé pour ba prendre na besoin na on a absolument merci à trop na ba boulwana totalement tout na Jésus plutôt respecter tous les 10 commandements de Dieu mais oyembeli batama là dit na bata présenté au katindu lava na mindi mo na katindu le té yepe so bonu bunga katindu le té katindu le té merci à trop na baga puis on sala rabi ba chaussure ba ko payer té pour population za la arrêté ça là na yo ba ni mo ka sala ga mo ko ka pona yo ah yo suis à la maison nga nazali jamais musicien orchestre nazali nga universitaire nazali kaka na kolinga musique trop biso tout toki ba fanatique ya batuzaina ya bazaiko et puis voilà nga idole na nga na zaiko ezalaka vie voloko yango nasengi avant nabeta nzembo na nga suka toyemba na ye toyembi mpe na ye lonaka mpenza donc fanatique batutu bai fanatique na ye bayeluza bambeyambeya banini donc voilà nga naki musicien te na banosala sikoyo banzonzingi so naye vacances nauti poto asali nzembo samba nabengi baviva vie we magi vie moto oza nitro nabengi vive orchestre na ye tout ça lelo bozala sous traité asala makambo na ebele osala makambo na ye trop bonga mpe nazala makambo ebele atalaka album boye 39 chants donc nabenga bazerigo star bavie bozi su mutu moko fana pese merci banjoli ye nzembo na tu akala na vie wana yembaka na kati bajanana banwakuwaku bapepe feli bapopolipo bavie moko azobita basi na zaiko bapius vie bapius bamary jo bajo moko kufa joisa kufa fozala oyebi ye bato baidanga na début banini yango wana tosali yango epi te osala nzembo asenza malu senza na nibo oyo kangaka mokili donc na accompagnement vive à la musique donc voilà ça ne reste que musicien orchestre beta ba conseiller banane banzonzingi na studio d'abord avant na banana ba asso zema liboso na dessin qui asso asso chéri mon amour tu es parti pour toujours vers d'autres cieux on est bien on a bastango ndam et lo mo yelingai en réalité avant aussi l'album oyo sala ko yemba pe c'est-à-dire jibe koto wera koto yo na kati ngai ça la vrai hein ne bandeli to yemba te to banoyi manga mala moto répéter neni to répéter te Dieu wana ndete lobi boye bat ba ko sepla nango fort sur les comptes des allées qui n'a produire bino ko sala ngo na lesti yo na lesti jibe na lesti wera sur la réalité on a problème ta tu nous as un message boyo kinenge kolo forma lobia donc nabiki bosse kana pale mais bosoma ma ya kolo forma série baste kandeni ngana lobiki naza producteur c'est ka pour le boza la re ko futa biso te oh bongo la reloba en tout cas ce que ça na ndaku wana te koloba te so pe na poche wana te ekoloba te mais so ça na poche moi poche ya otalika matata mponyo la re lobi non la preuve nanga mona ba pesa ba fei tostini que on dit mieux robeta oh nazo robeta TV ko so la réali ba lui to beta na betiti oh te caméra yaga zo bien très bien yaga zo bien yo tuna question on a pesa réponse na poser les sous questions ngana cha mukua yo na libérer parti na yo jibe na libérer parti na ye wera parti na ye ce qui peut coproducteur me soit royer au déranger est-ce que vous êtes d'accord nous sommes déjà d'accord mais on peut s'en aller avant cacher nos combien non le monde peut la caméra cacher la caméra donc malheur tout ça on peut la caméra vraiment ça la caméra ils allaient rater Quadraco Raman grand artiste Sambo Anabiso félicitations très posé très intelligent donc c'est bon tout s'est pelé à trop est-ce que merci à trop Kofi Olomide. Moi, je pense que Trozela ouverture au concert officiel. Il y a CD. On a rappelé samedi na dimanche. Moule beta, te beta te, banakini, bananjili, matete, lemba, partout. $20. La piste communiquée le long de l'émission, il y a Papa, Griff. Donc $20 aux abords pour boire des histoires de musique qui n'a pas biso. Donc, pour les sociétés, grossiste, boy, ce qu'on raté. Lundi, mardi, mercredi, on n'a pas de grossiste, victoire. Mais pendant 5 sur 5, on a commis Saint James Hall, Saint James comme moi. Donc de midi à 21h, samedi, dimanche, binonos boya, $20, si vous avez une photo, tu as une photo. Si vous avez une signalé, mais $20 kaka. Primo, on a pas grossiste.
Activité culturelle na place wana ego bandakan shautango longa ko anticiper ngana nakando yo comme na suka ngana ibisa grand mo pa sala biso mo lo mo na ninga dida yo bikandiza c'est petit ça moi public na voilà Bolingwelo ni akizengi ala kisanga miner jamais atana kizenge Bolingwelo ni akizengi ala kisanga miner jamais atana mimbele Ato bombi sekele suka se bato baya kwebangoe Yoko koma kilau koko sabalwanya sialo yoko koma kilau zenga bilengema Yoko koma kilau kizenga bilengema Yoko koma kilau kizenga bilengema Bolingwelo ngi ya kizengi kisango mina jamais atana jumele Ato bombi sekele suka se bato baya kwebango Yoko koma kilau koto sabalwani asialo yoko koma kilau kizenga bilengima Yoko koma kilau kizenga bilengima Yoko koma kilau kizenga bilengima Mama Mourinho misoka via elengi na yetenga liboma Mama Saint James mon merveilleux amour elengi na yetenga kao Tika mon à l'école à seul exercice à lecture Tika mon à l'école à seul exercice à calcul Avant d'effacer les tableaux à te poids Souviens-toi de la boucherie ce cause des os viande Sourire carnassier Sourire carnivore Elenge panzinga gardeye Elenge panzinga gardeye Elenge fente na fongoli tomate sopani yamuma Elenge panzinga gardeye Elenge panzinga gardeye Elenge panzinga gardeye Elenge fente na fongoli tomate sopani yambuma tomate sopani yamboma oh chérie ya moto tomate sopani yamboma sopani sopana ne wa nzembo mais somba cbt o ba faire komba albomango ko bomni komba chanson comment nzembo yo ezali chérie ya moto azobeta histoire. Désormais, suivez plus de 25 chaînes de télévision de la RDC et plusieurs autres du monde. RTNC, B1, RTGA, Digital Congo, Télé 50, Kazarema TV, RTVS 1, Congo Web TV, Malebo TV, Kin Direct, Gloire TV, Kimbangu TV 1, Kimbangu TV D, Ingeta TV, Malebo News, Molière TV, Gospel Africa, Yapiso RDC, TV La Foi en Jésus, RTNC 3, RTK International et bien plus encore. Retrouvez toutes vos chaînes de télévision préférées de la RDC et du monde dans une seule boîte. Orao Télécom. Nouveau stock de décodeurs disponible. Commandez dès maintenant votre décodeur à $99 ou €99 pour être livré à partir du 15 mai chez vous. Pour plus d'informations, appelez 001 214 988 54 96 ou visitez www.oraotelecom.com. Orao, c'est toute l'Afrique dans une boîte. Pour la et puis 240 chansons. On a la comment le banano, tout le monde m'a confié à Kala. Va constater les bébés, c'est un peu bête, on a bête na puni 20, bah musu va regretter kaka. Oh bête qui c'est quoi tout ça, on a 39 titres na boro, 39 titres. Donc tout le bac on a voilà ça va, je pense que ça va. Donc na moment où mutu foi balaki non, si go stop. Mais on continue au bête à concert nanga. On va nous bina kaka et écoute tes une photo. Tout c'est comme ok. Pourquoi kilo? Écoute tes à part ça comédie quand même. Vous avez un peu ma casse hein. Quand on photo. Pourquoi kingo? On a créé nangati. Ngana zande na moi talent. Donc ça dit talent ni ngolo ba ko taper comédie.
au tapé cinéma. Donc nous avons talent, donc on a fait un instalé moi en aïe quoi, moi normal. Déjà vous proposez un blog au cinéma, bateau bayoga qui album astuka. Mais l'engana tuna jeune patron. Au monde qui patron pinze salier là qui si pena qui était oui. Kofi Olomide jeune patron. Allez dans tout sur la marmignos. N'engana za Charlène Chautagboé. Na rêve ça ba film. Le jeune patron. Non, pour noter, pas filmer donc. Pas filmer comme théâtre, mais théâtre était. Bah marque bah théâtre n'a biso vraiment été. Parce qu'au quadre accord à tiki musique, a commis qu'on soutenir. N'a évité sur la ligne comme la biso producteur, sur la ligne à aider biso na n'engue. Donc on comprend. Parce que franchement, on a peine sur la télé, missing à la batte, oh batte na on va vivre. Et c'est les grands mots à tiki musique. A commis qu'on bête à concert. Yo ça pour ça à tiki bête à kaba na lo batte. Na posa quadra korayemba kaka parce que eza ba musique moko boye to si ça ba stress ba nini tala souci fort vie yebisa biso comique producteur to nini po biso soutien na ba rêve ngo kaka. Bon yozo sana ki fanatisme mais moi je pense que ngala anticiper question pour na lobake tête na yende et calé sur le plan composition comme ça tout yeba yango na sugisiona. Donc na moni Charlène à comprendre l'été. Na moment moroté jour mogoté dans le bail qui na tiki musique phrase on a tika musique c'est le moment monné no lobby c'est grave na lobby que na osta la sous album té ba monsieur be ba beta ka mingi bana album même sous 2 3 4 so na beneta nga komba ikoma polémique mais baza ba star minene album c'est bon na 240 chansons donc faut qu'il ne pas avoir le tumba lelo. Mais taboulé à Koufana 1000 chants. Té, mouta 1000 chants à cause à la pété. À cause à la pété, ça l'a encore. Bref, tout ce qui est l'instant, il y a le bac à parler pour répondre à Charlène que la tiki musique était. Na bano beta kaka, na bano kenara peka à studio. Lemsou album à Cindy. Na ozana na studio, na oyemba pe na kat. Lemsou album, lemsou fera beina. Na oyemba, lemsou yo bali. Baselo nzembo ko bali. Na oselo single, na question c'est single, mais album té. Il y a des gens qui ont installé l'album et ils ont des chansons inédites. Oui, bien une chanson inédite. La chanson on est aux ans, oui, bien on a noté. Ils ont surpris. L'album on est dans la carte. Voilà ce que vous avez sur laquelle on a référé à un journal d'idées. Les gens qui ont parlé de manière cause. Tu vois, on a des chansons inédites. Donc, dans la musique, nous avons producteur et musicien et chanteur. C'est-à-dire, nous avons toujours dans le label Kofi Central. Et puis, on sait l'album à Batou, si jamais Batou va fabriquer ce bail, on sait jamais Batou va héritier. Parce que Belé, on arrive à Batou va Rafat, DJ Rafat, Batou là-bas, de Bordeaux, Batou va Barbara Kambatamine, Barbara Kanam, comme Claudia Bakissa, Bastara Fiona, Pachanga, Patience, pourquoi pas. Donc, on a mais donc on a un chanteur, mais on a un producteur. Donc on a aidé des jeunes pour passer à la banque. Vous pouvez produire Karmapa, quoi. Producteur, il y a un artiste qui est un producteur. Pourquoi pas? On a le boulot, c'est la profession, c'est le professionnalisme. Oyo tangi yo luki bangote? Nani? Oyo tangi. C'est pour la 4e fois qu'on va faire nos émissions. Je suis un finger artiste, je suis un artiste. Non, noté. Les moutons artistes, moi, et pas si par rapport à Kofi. On a yé. Pose à la Kofi. C'est quoi, on a yé, mais ce qu'il faut tout naïe, au juste Kofi, à Salayo, Dina. À expliquer naïo. Mais n'est-ce pas naï, n'a fait, n'a moutou, mon côté. On a fait un canard boulaga, qui a boucana locolo, à quoi y a l'état, pour se l'établir. T'es un gaz en Haïti. Donc on a l'affaire. Donc surtout nous les que moi je n'ai pas pour inviter. Donc nous avons juste deux. Na tindiri bande onanga. Si pena enveloppe, si nana lo bana TV a ezate, ba mo ba oyipsa yo, ba bazoki ba koli ba ali. Donc la tindeli non tanga ba kombo. On a ni na tanga kombo. Est-ce que tindeli papa wemba? Pourquoi la tanga kombo? Ngala lingi na tanga siko ba kombo. Question pourquoi na tanga la télévision na sensibilité blogo ya privé et outi na motema. Na sala yo pour na ba caméra. Na sala yo pour na lo ba on a mission na sala yo pour na motema na moko na moyo ki album mo eza kitoko ndeko na ngai
soki ayoki ayoka mpe plaisir aza moto mpe aza mpe surtout baartiste to bamélomane donc eza te mpona ya loba na tv koma soki affaire soki nini non peut-être lelo okuta na artiste moko otuna ye akoyebisa yo. Est ce que bazongiseli yo baréponse ke bazwi yango? natindi bango bazwi ko natindi bango bazwi bango natindeli bazwi. Non, réponse qui est commis. Réponse qui va passer aux autres moi parfait. Atina prouver que ça. Ceux qui ont match à Barça, on a style sa phrase na match à Barça. Ceux qui ont match à Léopard, on a style sa match à Léopard. Na tiens on pena na buta la match biwana fallait qu'on contre biso. Mais et ceux qui na ligne arbitre pas le bique et côté na sengo wana et côté mais sans bi, sans que tanga bi. Na lo ba pena bi et côté yoga self de bra bi et côté na lo ba bon. Il faut se mettre à un expert à ma musique qui n'a pas il faut se mettre à document. Il faut se mettre à yoka. Après, au salle émission. Il faut se mettre à yoka. Il faut se mettre à yoka. Quand il y a un bar, il y a un kelele, il y a un transporté. Vanda calme. Il y a 12 cylindres. Contact, ouais, contact, il y a un transcoté. Mais il y a un quota pour vérifier qu'il y a un souffrir. Pour le gouvernement. Il y a 12 cylindres, il y a yoka. Calmement. Après, on s'est analyse, on a une critique objective. Non, sur le plan musical, Kofi Olomide Quadraco Raman, critique exacte. On a le roi a expliqué en haut, on a expliqué en haut, la population peut comprendre en haut. On a petit nangai fabriqué ça, c'est du bord, on a Ngombia dans Yamado. Et comment il y a Bakangai. Si vous Yamado, Moutoumsou a compris dans ce qu'il y a nini. Et c'est le comme bêta. Et c'est une ambiance kaka danse kaka. Netika ikotite mutu nyonso alingi yango kota na internet mutu nyonso tu kaka boy mundele mu c'est dit mabe moko ezate. Ndeni yo prouver que ezate que bi ekotite. O prouver neni. Pour na yogi kama match te. Fallait sur bali kama nini ya sexe. Pour mutu mano kita. Non, il faut bo place no yogi sexe ekotite yoga yo. Ndako ya ndako. Selo te ekota kite na kati ndako na bango. Moni ma boule sur bimi pa ya Charlène. Donc tu vois, mais o ya ngai collabore na ngai ezali que bi na match wana ekota gité. Tozonga mwa moke. Oyebi nzembo moko atobuka bakiti ba mesa basanye pa bon. Oyebi partir ngo. Na yebi partir ngo mais na minute mo ezali. Do ekimi. Tobuka bakiti basanye panza na swesani do wana mamususu. Non, ezaka ba pepre. Bon, ça va, le gros au tiki kotoana, il n'y a pas de problème. Question le retourne les grands mots pas. C'est qu'on prend un concert officiel, il y a album, il y a 13e apôtre. Donc, ils ont quand concert officiel. Oui, tu nous surtout maintenant aussi côté. C'est comme attends, une semaine. Quand une semaine à Pamba, et comme nous avons 3 mois, mais une semaine à Pamba. Donc, nous attendons, nous organisons bien, nous sommes là, nous sommes là, écoute, nous sommes là, nous sommes là, bureau fait qu'il y a au Canada, nous avons un CD, il faut que nous aux États-Unis, donc vraiment, nous sommes là, nous sommes là, fin novembre. En tout cas, pas avant fin novembre, bon, nous sommes là, Banda, mais avant la Kissa, nous sommes là, donc vraiment, tous les gens qui ont album péné côte à côte à Batoubi et puis bon, tout sali ma solo à concert. On sait nini Europe sa jeunesse montante pour na niveau Oyokomi, Oyo sala dernier album Oyo ya ndenge otugoloba, conseil ni Europe sa na jeunesse montante pour un modèle. D'abord jeunesse il faut ils à la loxo sauter. Ils à la envieux, c'est-à-dire la Monica Carabier de la Zoleka, fallait Zoleka, et puis s'exprimer ma bête, c'est pas bon. La vie malembe. Nga kofi na ndimatike, na goza pena bakiti ya bona libanda. Na goza na décor ya bona mir, batwatia ka stima placer ya tie couleur na ndimagati. Na ndimagati. On comprend donc vie eza malembe vie batonga rango, brique par brique. Et là, comme vous allez là, je vais aller là, moi, le côté malocoso, ma moto, banigo koma, et puis, humilité, zate, banigo ndimate. Tant que vous avez exemple, place boye, ndima. Mikiti Stazala, na humilité, vous l'avez là, comme côté.
Donc nous surtout mais on a profité quand même l'antenne au caméra boy makambo important. Ba te belé ba lele lingai CD 40-50 $. Ba toma tongi bazo assumer pas na biso na $20 na prix de gros. Au lieu de 25 à 30 ils ont commencé na ba 40 ba 50 ba tozo lele lingai. C'est comme ça que ngai na linga bato na linga public na ngai na linga ba ami. Na sala opération moko na sala opération moko samedi dimanche na 5 sur 5 na Saint James Hall. Dans cette opération, on CD $20 dans mon union surtout. Donc, en particulier, on a pris un grossiste. On a pris un bateau. Parce que dans l'unité, on a un album, on a un trop, on a un coffee. On a $20, il y a plus de gros. Mais si on est obligé, on a samedi, dimanche, de midi à 22h. Au sommet, au ligne signature, on a signalé. On a fait photo, on a selfie. La carte de parce que le public n'a pas de salanga. Donc, on a fait des méchants, on a CD $50. On a pris bien. Donc, CD $20, samedi et dimanche, de 12h à 21h, dans Saint James Hall, dans Oshwe. Comment est-ce que vous exagérez le prix? $1, $5. Comment est-ce que vous pouvez musique à trop? Où est-ce Kofi? Quel rapport à la Kofi? Tout le monde en Afrique du Sud, tout le monde en Malawi, tout le monde en Lesotho, tout le monde en Éthiopie. Si on a le Congo à Kin, question des Alaga, Moga Bakofi. On a maman Moussa bien, maman na mari, ora banane belé. Yubi marat, so batuna bango ba député ba ya ba tout le ba. Hein? Donc Congo Kofi Olomide, batuna ndingwana. Voilà. Na futur ou envisager à nini? Bananga bazala bien, bazala très bien. Ba malade de la société Afrique et comme pays. Bazala déjà bien pour la moni parler qu'on obéit Saint James Rolls. Bazala bébé. Donc la ligne l'air bako la base battement honnête, battement travailleur, battement intelligent, battement moté à malam. Donc souci nangi zawana, souci nanga musulmane ni Afrique comme mboka. La frontière longwa, bandeli comme nenge Europe comme mboka moko. Ba on benga biso nyusuka ba africain. On a rêve nanga yango wana. Donc ngai ngoli comme bon na ebité. On a fait heureux. Bana bazala bien, c'est bon. Bato moko ba otoye bisanga balanda ki yo na émission moko que le lot so zate, to souhaité que parler na yo muto famille a profiter na ngote. Ne tu fais Johnny ko. Yo parler na yo so kufi, muto zongo vie na yo. Na roti que la paix musu na famille hein. Le bac est le balanda, tu vois, le bac est bleu au salon. Nazara na 3 palins, il y a mon gafula, ou a neza ya mama griffe. Moi nanga liboso moi aussi. Nazara bango ba do c'est mot pas, ba Timothée c'est mot pas, ba Pao c'est mot pas. Odini neza la kombo na. Bango nazo sali ya bango ya bango. Ferme bolite. Non, à part forme déjà bazwara. Ferme ndé na otike la bango. Ndaku ya nani? Ndaku ya nani? Moko ya mwana, moko mususu ya mwana, moko mususu ya mama na bango. 4e ndé ya famille. Maman na bana basombela ga ndaku na tango zo vivre. Ya za mte héritage te sombela be ya ye ati mère na ye, ba sœur na ye ba cousine ba vanda déjà kuna. Masina somi nazotonga. Do yo zalo parole ya bandaku. Non mais avant ça les kamufo à parler, il fait ça la mabo, il faut ça la mabo, il faut ça la mabo. Bon bref, donc nazaka logo la yo. Ni bandaku nous ba mama griffe na mama sap, c'est facile. Ngape mama sap na pas ma griffe ya bana la ngape ba onde ya papa. Donc ndemo sadi mukolo mona papa moko ya bota bana na ye, alobi ke biloko na ye ya ba camarade, ya ba grand frère, ya ba oncle oyo la sangai. Cameraman et depuis ce soir on a soit tout à la bana ngo. Na moni oya syndicataire Saint James. Te onande boss. Del Pirlo Mourinho. Del Pirlo. Voilà. Ah voilà. Est-ce que là on a dama? On a qui ba chinois ba ko tu on nyoso dama ngo mo na ajuna na bando dama ngote. Na tsela ga ina mo konti. Bomba la tout so zuga hotel na ole. Na nga petrote nga fumba madesu makoso na tondi na lali. Na moni na guitare, vous proposez aux envisager un jour à remplacer sur le plan musical. Non, photo na bango ba gena mo vacances aux États-Unis, ba kanga aux États-Unis, on moni ba teni wana. Donc ba gena États-Unis ba sel na bango photo a guitare on zakina wana na studio, a simbini kaka. Soki ya comme musicien, na oloba oui, mais pas na Congo. On a Saint James Hall, Boro Sikebimi Saint James Hall yewana.
likolo il y a salle de spectacle studio eza kuna ba restaurant boutique ba chambre likolo wana nde bongo oya mwasi Didiston Nike place au kiti ovandi ba lotu wana ye yo za na rien mais o jeune pato ngaka jeune pato Kepler 45 dB c'est-à-dire frontière ya liwa 300 milliards d'années avant Kokaye frontière ya liwa expliquant très bien vieux non quand on vieux boula ah ok bato baki na makambo logique na ba calmer neto bi mikolo na nzemo ba bi calmer tempo soki na très ma mona so ma disque oyoka ba bi na calmer tempo c'est bon va faire le rôle qui c'est votre on vivre c'est bien ma pour moi on a via makambo nango via la disque ouais na conception oyo vraiment na landa ki o na karibu c'était bon mais na mon numéro le gars qui Jésus maël oh il ne fallait à la place à Jésus à l'église bon on a stigo za moi stigo moi on a stigo moi ba idéologie nanga naza obligé te ka idéologie nanga na yo écoute na ekokala non écoute na te car pour honorer Jésus pour 13e apôtre yo za la parmi ba apôtre wana non pour toi Jésus ne fallait que à l'église mon yango te na mboka na yo papa griffe il faut beta maboko lelo artiste soi-disant chrétien bazala na artiste nyonso tubala bana wendo tina Fabregas premier artiste abulata Jésus na yena fochette Koffi Olomide bana mai tubala kakeja kati suki bien eti okati boya ha makwala longoli atika photo na yemo na pochette maquillage banini batie ba phase ba or banini menga na pochette nanga mutali banda wendo tina Fabro Central Fabro Fabregas petit nanga premier artiste congolais oya buleki atiaye na Yesu betelango maboko non to betelango maboko parce que honorer Nzambe c'est déjà quelque chose de bon sikoyo musique religieuse album wana obanango quand musique religieuse on a moni na titre moko wana yembeli Nzambe ozokota na église oui album nango obanango quand te on a yongo dans ce album te yongo zaka nzimo mo na kati album oyo zaka nzimo babi comme na 13e apôtre population congolaise zolanda ceux qui n'a posé question mususu te yomo poko lobelango non c'est bon pour nga ça va so question ali otunika ce que zate ça va obeti bani na moni chapeau le grand mopao on komana nango monani t-shirt ouais t-shirt c'est quoi t-shirt on a lati kombo nango na bisoute baboro ya tellement belé na bisoute bongo tali o mona ka kombo so tali no ka ngona yango na ils ensemble tangi tout un monde de forme tout tanga kaka Miyake bongo pati te mais Miyake ize Miyake na pati dégradé ndo mutu moko jour moko merci commentaire exaté félicitations Quadraco Rama sa caméra sa caméra Zéana arrivant bien ah HB Poussani hein Rolex félicitations Quadraco Raman félicitations Olimpo tika forme to lingo nunate secret zane secret za muté malamu muté ma musala ya wede bato tanga nombre bato ngana bimisi bato balegi pembena yo moko tanga na na utanga na inoko aussi sa émission ta na aussi sa émission ta voilà donc notanga ça sert à rien bato botala bayebi bato botala bayebi na bana par ko kababa nzemo nanga oyebit stalista bato e fula bato lelo na utala ngamo voilà nzambe mo utala boko onyoso tu nga na za nyoso tu na za na ngoza nzambe rien d'autre yo zalo ko nganta forma ngati ona forma onani nandule non c'est-à-dire koyoka yoka kaka ba Los Nikelos ba Vierochero ba Bantu de la capitale ba zebele ba viona kala ba obeta non koyoka yo rezo tika kaka mo eloko mo na kati Tabulei Los Nikelos ba Bantu de la capitale mano bango pene belé ba Violombo pe ba Violombo vie justice violente vie justice wana vie wana et puis ce qui l'état ko kanisa eti poza souffrant vie wana ngana kina ngilogote andima vraiment akita na kunene na yaya ayemangobila natika liste zero natika limambo kompamba
Nzembo ici la raté, ça fait 24 ans, combien n'a sauté. Nzembo a sauvé bête motutu à Zalarabe. Première fois Simba micro, Zalaka n'a orchestré. Non, réponse. Merci. Merci Zalaka. Accusé de réception. C'est-à-dire que nous avons ma fille de réception exacte. Et c'est le routine à mon thème et puis c'est bon. Quadra Koraman, très intelligent, trop malin. Merci à toi Quadra Koraman. Kofi Confort. Ton autre la clip on est au Mawatro. Babambi Pancard Mabanga. Ba télémission Nakar, au télémété Babambi Mabanga. Vous allez nous expliquer Nine à travers cet concept. Jalousie Zamabé. Motema Mabé Zamabé. Au moins, le problème sur le Congo, ils étaient Kozanga Kwanga, Kozanga Banzela, Kozanga Bamwinda, Kourainga, bien sûr, Kozanga Maï, le problème sur le Motema Nabisoba Congolais, les Zamabé. Toza Batumoko, surtout que les candidats n'ont pas nulle part. C'est rare que la nationalité congolaise, mais les Congolais, les Balakawa, les Français, les Belges, les Portugais, les Nini, les Mamsou, les Costa, les Kibara, les Angolais. Mais c'est rare que les Congolais comme les Congolais pour nous monter à ma pays. Tout ça, tout le monde a habité. Dans le bagabor, on a wake up. Toi, on a l'IFELO. Toi, on a le système à l'IFELO. Moi, tu es là, mais tu es aussi gâté. Proposition des années. To dimine na lokuta tala internet c'est-à-dire mutu mo ala muki estengo na kaka a déformer mutu a tie mutu azu mutu wa azu makola oyo asangisi yango o a humilier mutu mais au plaisir ni no astozo humilier mutu na mutu c'est-à-dire ngana ostenga na l'état so ba kosala moi police d'internet ce n'est pas possible c'est-à-dire au vandika boyo po ba oyeba yote po ba no finga moninga ko caricaturer c'est-à-dire ba biloko wana par exemple. C'est comme ça que nous avons anti-internet. Congolais, ce n'est pas la peine. Les Ali Mawa, nous sommes la honte de l'internet, nous les Congolais. Moutema Mabé, Moutema Lokuta, Moutema Moïbi. Tout le projet au gouvernement, c'est libre. Bisto Mogonang, la Katia Moutuna, il faut tout nettoyer. 39 titres. Vous assurez que l'album Oyo, vous la Ferrer, que l'album Nyoso Sala. Ezali kosala fureur koleka album nyoso tuna sala na moment oyo Papa Griffe vandi wana 7e jour album bimi toza na 21 000 CD vendus non pas na CD $1 mais na CD 20 €. Ozomona batu ba komotekela batu na ba 40 na ba $50 na moment tozoloba Papa Griffe artiste na yo mboka na yo ya Congo numéro 1 na iTunes na musique du monde numéro 1. Na moment où tozolo baba na musique ya Congo banda tuna ba expert ba website na 5 jours nzimbo komona ngo ekotite 200 000 vues 200 000 na sisi nante nazo démontrer yo 200 000 vues au moins lelo to komi na ba instrument oyo ya ko mesurer et ça la firere po ya kine zalaka ah sali weste abo siko référence ezali na moment tozolo ba artiste mboka na yo azali numéro 15 na monde entier sur iTunes. Donc c'est-à-dire, nous sommes vraiment tranquille. Moutou oya oyoka selfie. Pe abuninganite oya olaksangai. Kawa photo. Bugo kingo. On fait gamoge. Écoutez. Question na ngeza yango wana. Ekotaki na plan nini te. Non, lui ma plan. Ekotaki wapite. Oh, mais ça dit makamu yena ya plan. Nini yango ekotaki te. Ekotite. Te na question ana na sungi okaka nini yango ekotaki te. Ya lobi ekotite. Donc veut dire il fallait ekota. Mais sikoyo na cri wana lenda bizobeta. Na pesa réponse. Bi ekotite. Ekot yaki match Real de Madrid. Barça. Obe ba le comment que ligne ngoyo ba le seconda mu libanda ndambo kati. Oh yozo fente nani. Oh nga elo ça omoni elo ngo yango caméra le kabo omoni oh yango fait kota. Non toute une question importante. Omoni Papa Griffe nga na personnage public. Je ne m'appartiens pas.
j'appartiens au public. Mutu nyuso tu oyo atalaka makambo na nga. Mutu nyuso tu atalaka Kofi Ndenge asalaka. Eza normal que a interprété makambo na nga na ndenge na ye. Eza pena normal que mutu na mutu aboule que likambo Kofi alobi sûrement eza kaka boye. Caméra leka boye pena boye. Ndenge comment diriger caméra na ndenge na yo? On a professionnel la caméra. Oui, les émissions là. Mais invité non nga. Oui. Voilà. On invité Mitterrand, invité nga. Voilà. Mitterrand ko tina kwani. Mitterrand vrai. Na mission tina kwani. C'est vrai. T'es une émission de tina kwani. To boy ngo barankine. C'est vrai. Na goza rankine nous sommes des collègues sur le plan détastique, mais l'émission yo nazane na besoin les grammes au pao pour un album il y a 13e apôtre. Mais Mitterrand vrai. Bref, on a continué réponse là. Qui micro m'a dit ah. Et là, tu peux caméra battre mon angle. Ça va. Bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Tu vas respecter. Muto nous tout ça na droit. Azoma kamunanga na ndenge na e. Po toza 70 millions de Congolais, 70 millions de Congolais. Mutu na mutu azo comprendre mama Kofi na ndenge na e. Mais tout que telle interprétation na yo. Le bic a pour ngai a 3F donc il y a le bac c'est long ngai des balobagana c'est un évangile c'est long boy zalanda honnêteté intellectuelle ya oloba c'est long ngai et lingo loba boy il faut pas faire croire na batuke yonde bible yonde nzambe yonde obunga kate yonde ibinga mutu mais c'est quoi vérité ya eloko mutu astali ezalaka na mutu asali balobaga bakosela likambo na moto yo akufi o azomona tout ya koloba lisusu moto azo vivre ata bomai mutu soki na tribunal le msupe bakozo ngse pale ba quitter. Donc il faut bato bazo interpréter makambo nga, ça me fait plaisir nga zo texanga bamtu na méchanceté bamtu na humour bamtu na bandenge belé il faut batunaka mokolo bo ndenge sikoto tunanga ekotité c'est-à-dire ngai il fallait batia biso bi na match wana yakiri na selango lelo est-ce que bigo zo costa nga na cause na ko sa TVT c'est que yo after ngozolo baboye d'abord na ko porter plainte na ko porter plainte ba bien imputation dommageable voilà na ko porter plainte c'est calomnieuse parce que okoki ko prouver te na ko ça